Ceux qui te disent la vérité, motivation on a pas sens mobile. N'est ça not la vérité. Bah on ne se va longuer pas na biso, so ba ki ba côté mo bon. Ba wela ba loi ba liki. Po ba yebi valeur na bango. O bango ba monde wana musika. So biso na ba auto benganaka. Ba wela ba bango maka. Au niveau motemba kena ba. Ça bino to ke parce que ilunga. Oyaka danser hein? Si, oyaka danser. Talaka. C'est combien de temps? Talaka na ki danser. Nagi danser après ko vondana mto yambo vena ngai free d'entamba la bundes yo bazwa wa ngaba zonga kana mpozo na Kishasa na mpozo kande zalaka na kuta ba masa na ngai ebele suba genda bani basala mati podio metant que danser si en tant que danseur mais nagi na ba idée na kana biloko na ngai ya bachilu baba ale mutumbu zalaka jamalongo bana ba ya lubilu wana kala voya kinan moi mkenan koli bonne comme siko boete nzele a se créer aluka eloko moko boni eko bimisa epokine biso ba fito komaka ke soko za musala te nzoto ne komi nango boutique mais ngape boutique na nganga na boya na nga nyongo po batu ya kala bakendaka na nyongo oyo ya sika nga na boyi nyongo na boya na nga nyongo na kanga na nga pa le padre na luka vi na nga na boya na nga na tema na balabala na bimba fia balabala basenga ya kabela 1000 francs musala na ngai ekoma lobisa bat makambo ebele ba oyo ko raisonner na ndenge na a raisonner oyo pa liaka na ndenge na a olia pe na point na ye Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro, Tracy Belenga Pro, Kata. Bienvenue chers téléspectateurs, ça dit internet nous sommes en Arabiso, Jael show Bobby. Yeah, ouais, partout. Le long dans la une des trois, chez Papa Hervé, Bobby Ferre Gola. Coulisses, après coulisses, quand les a ou quand il y a quelques missions pour l'actualité, des Kabolina. Ça dit sans plus tarder, Bobby va te dire que monsieur Salabon et Lengmakas, mon boss, Bobby fait choisir ma tata, le vénérable grand maître. Et puis il y a Willy Mouchen, l'école mondiale des gens à Kinshasa, quand les a quoi. Bobby est ming, tu as Ilunga, tu as côté Riz Matadien, et puis tu as Jali, à Ningis la Bissou. Riz, bonsoir. Bonsoir Jael et bonsoir la bonne apôtre tout le monde. Donc nous venons à peine de terminer avec notre répétition coulisses, toujours en mode préparation concert à le 8 mars. Et il a concert, moi, il a vraiment chaud, donc on a vu que tout sur le langue quoi. Bonsoir Ilunga. Ouais, bonsoir. On a fantique na biso tout le monde entier. Bonsoir vraiment la tenir sur vous. Mais oui que yo baluka ko trop monde là, to zara. Oui, que ce qui est rare cher quand même. Oui, ce qui est rare cher, on dit que tambola pe tambola mwanza eza bien ti. On faut coffrer, faut coffrer, c'est tout le travail. Faut travailler des coffrer, travailler tambola na chez moi, bon, ça ne passe pas. Tout ça, non, le lot, c'est la réponse est sérieuse. Tout ça, Charlie, bonsoir. Ouais, très calme. Donc, quand on est beaucoup de quoi, donc, c'est-à-dire en plein travail, en mode travail toujours pour un concert, il y a showbiz quoi. Donc, quand on écoute sur le moment, donc, santé calme quoi. Ça calme. Mais tu sais, il a mis ça chant, non, tu t'en as bon, chant, on a mis ça chanter, chant, on a eza idée ya presse mto ayembisanga ndo ayembisa yo te ya presse ouais presse ayembisanga presse ayemba ngape na yemba donc ya lokola ke le padre a un petit na mais petit ne peut a moi on ba idée moko boye yango to développant le padre yango mona lelo batu balela samedi na kati ya Kelezia sango batamia pomi mwinda ayebisi ba chauffeur bozo salamo salate Comunité Bayibigo Minyomo Bimba. On a les padres. Pour le bilunga tokia siko, ngasko na koti. Bana betu waya. Mukaji mufuma nenda kumbushi mai. Tufika muchisansa. Mukaji kutono na mesu. Tatuanye. Waganza nungunga nye donki. Ayemba batu ba comprendre que non osala pembeni ya le padre eza bina kolega sukali donc soza pembeni na Ferre eza kutu kolega na sucre bon pona yembi na bamusa nakamusa mokili telaka mokili balela après à part ça wana na kesu na seben talaka na yembi mais après ce qu'on a obwaka sanga wetu sanga balenda na shaka bianzani tuela Alphonse ngoyiga sanji papa gabundi wale après wana après na ke ale waka fuga dinanga
ngai izise tola odete yo 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 amwamba yo 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 odete yo 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 chibambe yo donc dégâts. C'est-à-dire des gars, ambiance c'est ça, papi mingi bino à chaque yemba. Chris Batade, c'est le seul morobo. Et le nio ça va bien. Pourquoi le monde entier bolanda? Qu'est-ce que j'avais dit? Au moins de tout ça bon, notre soit de caractère, c'est la préparation à concert national le 8 mars, mois de la femme. Et ça concert mon après ça préparons vraiment sérieusement parce que ils en ont un mois à Botama le 3 mars mais à refêter le 8 mars na ma maman. Et Dédé, ils ont fait présentation et album Nabiso. Au niveau maman tu as sali 3 CD. Il y a rouge, jaune et puis bleu. Pourquoi tu sali en maman est préparateur nangai. Azan doi, il y a maman abota yesu masi. Maman riwe bien. O yesu yesu masi ya biso mo Kristo. Na patron nanga baso bandoi, j'ai des nuances, hein? Que va Jésus. Oui bien. Et puis date de naissance au patron moto nani Jésus de Nazareth à Koufa à âge de 33 ans. Aux Hollandais, album le saison a combien de titres hein? 33 titres. Aux Hollandais on est toqué 3. Calculé. Tu calculé t'es pas mon ami. Et maman d'habitude c'est inné naturel donc ton force à rater. Et ça concerne moi personnellement dans benga ba te bele na biki bana poto ba ya de bele na moment ba déjà ba ça vous te bele ba aussi ngato solo là donc bon voilà nanga ma vraiment ba ça je vraiment pas surprise ça est bele. Ya bele la bele do mon alors acoustiquement on a on dit jamais vu parce que préparation on déjà tenu la Pauline Soto. On dit concert moi mais ça arrête puis couler cette préparation et personnellement ba surprise ça vraiment bele. Bah on sait que je m'attendais qu'on vende un peu mais la papa Hervé au sein non combien de temps? Ouais, non, qui est 4e année. 4e année. Non, c'est 4 ans. Oratif? Non, niveau patience. Naza soda et Moulongo. Ouais. Mais avec fonction. Ok. Timba quoi. Donc. Bino mo bande polémique, bino mo peka bodozango. Ni sali bino ke bodozé. Patron boy. Non, et ça, les camarades patron a boy tout dosé. On moni musique alors et belle personne nga ba profiter ba diemela na moto nous sommes tous en chance mikolo hein. Do bambula o miko chance ça pas na biso na kana biso. So bango ko mo na si yango ba nga enyo so ko yetula. Ba sala ba blo mo ba pic ba benga en notre terme. En bon français quoi, ba pic quoi. Ba bi que so ba bet ba pic to répondre prévenir ba sala Michel bele boss à répondre te. A betara mo pendant 11 ans je vous dis. A bet ka mo ga la ki ka mo pa. Kili ningana. Atiki na mo ke mo la na ngosus. Tu vas trouver le c'est donc tout pessimiste comme album nous sommes bimi et même là mon abino à part ya bino ceux qui s'y a félicité ndeti mutuni au pas beti bien album na moment o bimi à part biso banda biso to bimi album pe na bimi te na ebité non album bimi te yo cité lenga na po na ebité ngalo cité la tena kibi na ba franchement parlant na kate album na bimi te to mona ki boss live hein ancien collègue na ngai patron Héritier Watanabe na PC motebele a mis ça disque ne kitoko et na ni so Fabrigas c'est bon non comme c'est bon c'est ça la musique en tout cas on a un problème mais au conseil la biso pelo mo boye par rapport à la pote balinga kunga moni Jael zaliawa po mingi go yemba mais bitengana te mala katikati de Jael pour ça là Jael pour ça là non kunda out PDG Lunga c'est nous ça se passe comme ça donc c'est la famille quoi. Ça c'est une chanson de réalité donc la réalité mamou zo sale mamou zo sale mon avis à tout monde donc na la mukina pongi na kutina mi sonangai toni pinzoli sofra penyo minzo te perdido monimo esa lindo tutte masote réalité ya finanka Pasa boningo neti semi anya kotele mano baka memela yo na papa baye peli moto siki me Elvis sugar na samwe ma so ke na we oye banke sa pona munanga ngai bolingo na landaki Esukelinga mabe na salaponie Nimina songa na familia na nimina ngara songa sika bako ya bangaye so partout et ça la passe Mon amour tala nengo tikengai na banana yo na nimina vivre lokola vivre
me pana baza pour felete yo papa na bango osali yo la parole elle vit se shuga yeba nyoso to saraka e futamaka kakana seo pana ba innocent pas comme ma victime ya séparation ya kayina yo tra conseil oh motembo yeba ke sanité mais ça va nzembo lo ba bo que non ça va vini ke ndaka o comprendre moi parce que o eza muke ya so na nzembo bele o ska motembo te kaka donc ayembi alobi maloba mo ke non babinga oni toro asara ennemi jure toro za ni couleur rouge non mais abosa na yimo za non ngata makila na banzembo se bele ba venir eza ba Titanic eza ne to ke Titanic libala ya na yo etosa ngamo lo za la casse il ngo ko za la wa za no wa Kanta sala etine chasera pomanzoko akanisa kia pale moko bato baye ikene maposala ki futanyoma riolia ki mukiadi o safungola o fungola ka mutemai ya tambe poyo kama poneli na Jael kompo ya jogo na sopra misana na ngana basho ya bolingo na yo Adrien bolingo no e bananga ezali gutamai na katikati ya dete zonga no kyo ya kupongela bolingo na yo ngasiye mokedi motema nanga etelenga neponise yo ataba baneli mokili ekosala yo nasengaka na nzambe pondela ngai yo libala ya nga na yo ekosala libala ya seko atababa beli mokili ekosala o Titanic avenir pesali bravo la évité votre ta so robete no maboko po niveau oyembia banda ya sala etindi chasera kwa monzoko akanisa kya koliango ye moko bato baye likelemba bosalaki futa nyongo triyaki bosa fongola oye fongola kamutimai ya zambe koyo kama bondeli nanga ilus bombo ya joko nazobuna misana nanga na bashop ya lingo na yo ya gola en tout cas bravo parce que il y a des formateurs et des encadreurs so ya biso tout le monde a comment au PC été nga benga ki coach na benga ki formateur na benga ki encadreur donc il tant orientation mais so mona si tout le plan vie sociale artistique na maramususo ya rolobate donc coaching na coaching à niveau et puis il aura toujours accéléré prévenez ba o bazaki pas so temps ba kenda monde ba wela ba musika ba kenda na ba auto benga ba wela ba ngolo maki ya on est ça la différence quoi non sans polémique moni mabe mo lo ba muso ba congolais to lingane vérité te ceux qui te la vérité ba on a ba sens mo bon ne ça na to so vérité ba on yo so ba longa pas na biso so ba ki ba côté mo bon ba wela ba ngolo ba liki po ba yebi valeur na bango o bango ba monde wana musika so biso na ba auto benga naka ba wela ka bango makasa mo niveau motemba kena ba ça bilo to ke parce que ilunga o ya ka danser si na ka danser talaka c'est combien de temps talaka na ki danser après ko vonda na mto yambo vena ngai free d'entamba la bundes yo bazwa wa oh nga bazonga ka na mpozo na Kishasa na mpozo kande zalaka na nakuta ba masa na ngai ebele suba genda bani basala mati podio metant que danser si en tant que danseur mais na ba idée na kana bilongo na ngai ya bachilu baba ale mo mutombu zalaka shamalongo bana ba ya lubilu wana kala voix ya kinani moi mkenanu koli bonde comme siko boete le padre singate omuniyo ozana ba idée mais avec le temps binananu ndio munika tellement na kini susi na boulot amikitisaka lokola libangi na seya likasa to travailler ba yokas to travailler le padre zo travailler ngape na tuka litoi nde mo boye to sala chant ya le padre pesa idée ya nzembo este bande kona biso este to bosani bino ko monos ko makasi konde place onde to bete biso tu unika nde attaque sala ka sere onati biso tu président bocha foko bocha ba vocal ngasko na cha
Benam, Charlie, tu connais le gon. Tu connais le gon. Faut ma preuve à boyer. Faut ça. Alors, c'est Kali Nzambe. C'est-à-dire chanteur par excellence. Yele yele olo. Yele 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 o. 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 Masko na ye. Benamutumbwe to. Legela yi RDC. Nakajaga pasu chimushidi. Chijaga pasu chimu kwata weyo. Nyoso bajama, yokama wa. Kobalte bayibi nyoso. Irenyume bayibi. Sanyo etu tufa. Magambo tano yemba boye fena nga gloire sai. Ba fena nga tuya aulu na mbonda. Abraham, bonne guérison. Les batteurs les plus suspects, les plus Maté, yo sais combien il t'a la papa. Et pas papa Hervé na sali, si je me trompe pas, on a que 9 ans, à 10 ans. Vous avez marié? Ah, Marianne a un euro, dans un euro. Non, vous avez belé. Tu as un travail belé. On travail belé, donc, n'est-ce pas on est en souka. Mais il faut bosser, il faut bosser dans la vie. Mais vous allez bien, on te paye bien, vous allez l'aise. Je suis très bien, je suis chez moi, tu vois. Je suis chez moi. J'ai même des gens que j'ai nourris. J'ai même des gens que j'ai nourris. Bon, tout ça c'est par rapport à Ferre Gola, le padre, qui m'a changé la vie. J'étais danseur et aujourd'hui je suis chanteur, je danse bon. Après si donc pour l'instant ça n'a pas ça va dédicace regarde pas Charlie et puis tu quand Ritinzel oh la mitif Charlie solo yo c'est bon déjà yo to c'est lo mo on dit maté que ça yo obi dans mbona ya mibala batu et lo mo lo ba wala et ça qui l'inspiration là yo mo c'est moi scénario mo boya ça dit on a voulu faire quelque chose aux alentés donc c'était juste ça il y a qui moi non yemba no pe. Bon, je chante pas, non pas, même pas, mais plutôt d'ailleurs juste, il fallait tout monter moi scénario, voilà, comme c'est ça, bien quoi, par rapport. Et n'a pas de scénario, on peut s'appeler ça, battre papier le sage, mon dia Grenoble, bah chico chimie, sinon bah c'est là dans événement dans Saranaté. Je sais que Paris a déjà reningana, mingi, ils appellent que donc on a mis chaud déjà, oui, mais bien actualité. Actualité concert, mais il peut follow. Ouais, actualité concert et puis les padres a possible sur une chance quoi. Donc ça dit que a possible sur un album na biso ba musicien. Donc nengeza na biso tout na banzembo. Ngana na nzembo ba massa tout bana banzembo ba guide digital ba échappé ba matadien donc nengeza wana na bi Paris na minute chose les appels on ngana quoi. Vraiment merci encore une fois de plus na grand prêtre Ferre Gola. Parce que Netinga, Kochanzi Mouya Malboso quoi. Donc, puis merci Néna Néna possible sur le disque, Bisso musicien, donc je crois qu'il va ressembler. Et puis il y a mon peu producteur, parce que tu as un niveau, il y a les padres producteurs, donc ils ont un disque. Donc vraiment, je sais que ma solo est calme, un chico chimiste. Donc déjà, nous avons déjà en cours, pas plus sur les sages, nous avons déjà en cours, donc vous allez se plaindre d'ici là. Ouais. Charlie Obet, je peux le mot par rapport à Ritinzel, pour Ritpe Fabouaka. Évitez Ritinzel, bonsoir. Ouais, bonsoir. Voilà, comment on est bon, pour éviter yo c'est long way. Eh, on m'a ambassadé, on a osé, on m'a ambassadé. Est-ce qu'il n'y a pas mieux mérite long way te azali? Parce que baba libanga toujours na manga hôtel. Ritinzel makambu. Alobi soy bango bala ba makambu na bango pe Jésus des solutions. Les padres des solutions. Baba libanga toujours na manga hôtel. Ils ont mama lukutanga zali na moi en hôpital na sali de out be mission. Mais ba misi ba rimer mo bo ba luka ba base mais Ritinzel ara na ndako na toujours. Na comprenez pendant que baba libanga toujours na manga hôtel. So bino ba makambu les padres solution. Vraiment. Tu peux bête le son lo mo ça dit Charlie a ça pour comme dans ce presque à la fin. Charlie Solo. Oyogi Charlie Solo, Rodrigue Mokili, Charlie Solo ye.
Yagola tambusanga bamboke bele side nord est ouest tozo baluka na kema balula nzoto ezoluka mbongo balula nzoto yaya yagola na luka mbongo balula bana nguba kaka boye na babare kaka boye alenke mbela kaka boye na bakayu kaka boye edima kitonje boye na bakayu kaka boye. Talaka na reconnaître Jésus, hein, le padre tambusanga bamboge belé, hein, faut que la reconnaissance na genami kili na tamola ba payer belé o ba musicien belé, ba lia batu ba kenda ngote ritinzele na benta ba Afrique. Na kenda ti mikili, talaka Jésus amona bena ke ritinzele mouvement ke i ritinzele ina sima. Na koma bena mikili mbali boso na poto ngamoko. Bamatadi bakamwa ritinzela komi na koma pena Charlie solo depuis jour na koma benga c'est na mbusu na ya na poto ngamoko mbali boso na mikili na koma pena na poto na koma pena na rejoindre mouvement donc na soda ya chete ngo pena na reconnaître que ya chete tambusanga bamboke bele side nord est ouest tozo baluka Charlie solo Yacheta tambusanga bamboke bele side nord est ouest tozo baluka na kema balula nzoto ezoluka mbongo balula nzoto yaya yagola na luka mbongo balula ale bana nguba kaka boye na babare kaka boye efe bana efe kaka boye tara ritinzela raisonner bana efe pena a raisonner bana efe bana efe na raisonner pena bana nguba kaka boye bana efe kaka boye bana poto pe kaka boye na bakayu kaka boye olo bakiozela mwana hôpital batebele bazaki bakamo eporiti nzele bato animatrice boye bato bakwaya peut-être ozana mobali te yo moko noko mais kolobakela zena mwana hôpital lobi ke batebele wana eza ki complexe po noto sala ba misala boye eza musala na biso yo koya teke oyo bulelenge eloko moko boye ya bien te yo moko nano mitali na vie na yo te okomolandela ritinzele a se créer aluka eloko moko boye ni eko kobimisa epokini biso bafito komaka ke soko oza na musala te nzoto nekomi nango boutique mais nga pe boutique na nga na boya na nga nyongo po batu ya kala bakendaka na nyongo oyo ya sika nga na boyi nyongo na boya na nga nyongo na kanga na nga pa le padre na oluka vi na nga na boya na nga na tema na balabala na bimba fia balabala basenga ya kabela 1000 francs musala na nga ye komo lobisa bat makambo ebele bon oyo ko raisonner na ndenge na a raisonner oyo pa liaka na ndenge na a olia pe na coin na ye. Nous sommes arrivés à la fin, moi quelques dédicaces. Ouais, na pesa mbote na vie na nga Alain Kembela papa na Ninel na Lema, na pesa mbote na Rodrigue Mokili na Paris papa na Claudia, na pesa mbote na honorable Papi Diambo na Mister Cash na Belgique, wa somi palin ya sika na Belgique, na pesa mbote na Tisson ya Talo na Paris, na pesa mbote na Yvette Lisiki, babi Yvette Lisiki ya Matadia Yebi Yvette Lisiki mama présidente, na pesa mbote di Chakalambi motema ya Gifukiandi bambote belé batutu balinga ritinzele mouvement la bino yango to répéter ka ba chan sika kala mingi te le 8 mars fête ba mama boya vraiment na yebi to zana yo wana bon na na ritinzele dépan na yebi yo dépan na yebi so talon na ka likolo le 8 mars to kuta na wana Rodrigue Mokili yo yebi Alain Kembela mon vieux coup de chapeau yango Charlie Solo ba quelques ouais donc mingi ba yanga ya Paris Cédric Lutumba Nio et dit Makitoche na pesimbo te na grand prêtre, c'est-à-dire mon vieux propre quoi, Papi Kous le Sage. La minute où on a tellement de soie qui bouillon, c'est grâce à Papi Kous le Sage quoi. Chico Chimisi, on compte à Grenoble. Veut dire que car quoi vraiment donc les arabes. On comprend le biseau, on va comprendre que ça les bandes rap quand les arabes. Ouais donc toute répétition vraiment ngoulmé aller à courant payate. Ninga la rara. Na pesimbo te na mon vieux Jean-Claude Songo là depuis Paris. Na pesimbo te na mon vieux Edo Muzamba. Na 4 États-Unis na pesimbo te na Hervé Tiangana, Tiangano yoyebi Deo Maïka, na pesimbo te na Blaise Pondani, José Mbueno, Nene coupé ça depuis Angola. Donc bino tout bolinga biso vraiment toza de cœur na bino quoi. Vraiment merci beaucoup. Biso ba mission donc na Nzembo match ya calme. Batama banga bo benga déjà pour disque zoya. Tout ça tokomi na suka ilunga mo ba quelques dédicaces. Ouais, tokomi na suka na pesimbo te na aka popcorn. Kanjinga wetu Charlène Kanjinga des États-Unis et Nick Josué Kagou, le grand frère de tous les jeunes katangais au Québec. Na pesido bafantika ya ilus
si makambo akafu ezali biso tolobaka trop te staff toyacheta nazomona kututende na boye donc napesi mbote na Nico napesi mbote na Gloire Nsai napesi mbote na Izi Setola wala bavie na ngai oyo basalaka ya ilu salata ba chapeau poto balata na kitoko na kisa sawa bazala bien donc napesi mbote na Didier Chombo Petit Jésus na Free Decide on a vient na ngai azalaka wa donc mingi na ndé na pesika ndé le padre Nika Boroni na wa a valoriser ilunga lelo boy. Les premières danseurs à Oyemba pe Mzembo Kangi. C'est pas donné à n'importe qui quand même. Merci beaucoup. Ah, donc la souka, tu es clôturé par la yo. Puis tu es clôturé par Risva. C'est-à-dire Risva quelques dédicaces et puis mot de la fin, clé quand même. La CP la trône donc c'est prendre l'émission de répétition donc ils ont ça là. On a eu parler on a vu on a respectable ma casse et na remercier ba tout la mission en commençant par la grande Frida Tambo la kata Bundes donc Frida Tambo la Bundes ya ebi donc on avait ba na Bundes ba na Allemagne tout ba ebi ba tarana ba yemota na ba Gabi le pétrolier na Gabin Tokodi kulutu na kata Bundes sono ayebi solosina donc na pesi bombote belé et mon patron Ferre Gola Crache pour mon poste na ba travail bien fait ça 4 na ngamoro na parce que ngala le gouvernement mambo talinga mo perso na ngo perso remercier belé et na ba tout ba la nanga il va tout mon Belgique kulutu yanga ya na pesi bombote belé il y a Vincent bete monter ma maman Jeannette na pesi bombote belé il y a Vincent et na remercier yanga ndeko Paul bois gaz avec Fox moto qui fait libendo rouge hein ou sala geno cheval rouge ya ou ba cheval les belé ba cheval gris déjà de la taba masuwa ezo ya mais to le belango gara maman ko senga bon musique est trop calmatif sur le village T musique faut ba œuvre zalara au betandu le moment quand et na piste et ramser c'est le titre de Falta Mbote Belé bana tu ami qui na vous êtes tellement nombreux Yannick Ayenga monnaie invisible je te salue mon frère na Belgique Mbote Belé Glody di Carson Tchabwa la Kao centre ville pembeni toujours na 4 centre ville po ville za na bakolo na so biso to sanga na bakolo ville Kao centre ville so ngana kiti bako ya ta 1000 na la raponi nazala na nazala na la raponi bike ka maîtriser bango et na remercier ba tout balanda vous êtes tellement nombreux levier d'idée chez mon petit Jésus je te salue mon vieux et dans après ce mot à Nicolom babo na bango yé mais surprise moi parce que boss bien ça j'aime robo tout cette passé à ça album ba biso ba musicien na habité so ngala nzanzemu mais presque wana le lo foye ba na habité so na tangi komo na ye so la njango na mwasi na ye ba benga pour ne bochaka numéro na bino non voilà na appelle ça boss de boss pour les wanga na kata na Robi Mbote Belé ba pour les wanga boss de boss pour les wanga motema maman Mylène maman na ba Gabriela pour ngala kenda matina kata palais au sentiment au lieu au déjeuner et na ba msusu mo vieux batine na MPSA mais biso za bongote ti na kata ndako koti mageno au lieu aujourd'hui pe makambo zongi nango donc yango c'est la moins différence et je remercie tout le monde donc on est là on a tout travail concert il y en a 3 événements à concert mon com sortie officielle album pour présenter l'album sur les mêmes jours les mêmes soirées et pour bêta fête pour la fête à ma maman c'est ça sur ma maman musu sous les anniversaires il y a patron ngai dans la fête misat donc tu là 3 fois dans la niveau donc moi j'invite toutes les belles femmes de la République et les bels hommes ba bel homme tant ba bel homme battement ba critère le robaris mata dina ba ndenge moi bien sans polémique ba psir naturel ngala benga bon en tout cas merci beaucoup nous sommes arrivés presque à la fin donc on peut se Mbote Belé na Tracy Mbele na pro et puis Glody Diasuka bobi mingi la grande ZS Zizi Ngombo Edwige Ngombo bobi lelo tala Michel Eki Michel Eki tellement moulay moi on va pas tout ezate bobi centre ville ezala ba kolona autant biso to kitaka centre ville tout le monde va au centre ville ça dit que tant on qui t'a bien sécurité pardon boya ka pe ville e bosuka ka la cité boya ba baroneli moni tom so to yemba ba tamakam to mona wana ba ville na ba yemba ba tout mona na fingité na ba mombele bangaba bani mon différence tanga na côté inter ya sana na système moi ok merci beaucoup bye bye la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro kata